kilelo kita part pichu kitenge to azo pesa ba appartement na kati ya poto solution monani ozana posa ya sala concert salle ya mariage pichu kitenge appartement osala location ya restaurant obenga kita part pichu kitenge appartement ozana posa ya événement o défilé de mode o ba mama ba roya réunion o soki nini pichu kitenge appartement kita part ozana besoin ya louer terrain o na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement olingi ofungola o ba bureau kita part pichu kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na kita part pichu kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola pichu kitenge bakitenge ba ebele me wana kita part check. Le 11 novembre en tout cas toya ebele et ça événement à ne pas manquer ba vrai Joe ba vrai chéri ba vrai tonton ba bébé biso tout le 11 novembre 2022 sur 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec na espace Noisy-le-Sec boya ebele pe to koyamba bino kitoko makasi koleka boko sepela na soirée wana donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi ma vie soirée bo ezalate soirée VIP tala bébé boye belé mama bongo te eza bongo balobi le 11 nde makambo 2022 ekoyinda grave na kati ya Paris ça va noircir comme d'hab voilà les mamans au grand cœur ba bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Bonjour, bonsoir, Nabandeko surtout Bozolanda Bisso sur Diamant Noir TV. Ozali antenne Nabino et si vous allez au quotidien émission et le caliboso te sabino au TGM na yo au partager. Et puis au fandi tranquille pour Hollanda aux moyens à côté bas commentaire. Tous allez inviter na biso lelo oyo azali parmi batoyo baso bundape pour na RDC pour na ozali mboka na biso mama Congo. Toko découvrir parce que azali pour na mbala ya liboso na Diamant Noir TV mais mbala ya sukate mais to landa ye na boke binyo so poto comprendre nini oya memeli biso parce que nyo surtout ezo sala kaka nzoto ya RDC donc mutunyo surtout aya na likanisi na ye pona kobimisa mboka na passion tozanango et dit no image fungoli ya biso ba image po to yamba invité na biso oyo azali na biso lelo elongo. Bonjour monsieur David Matos, bonne santé na santé za malamu mama Diamant Noir. Ah na moni pena santé poto yambe na Diamant Noir ba landi déjà bazotala ba fungoli misu ba bi ah to yo kananu. Est-ce que vous pouvez se présenter parce que biso pour nambala liboso to lobi kaka to yambi monsieur David mais yo moko oyo c'est ba congolais penza ba comprendre en quelques mots bandeko bazolanda yo pour ba yeba na nyozali. Bon, merci vraiment mama Diamant Noir. Na pesi vraiment ba mbote mingi na bani landi nyoso ya Diamant Noir na ba oyo pe ba landa mission oyo to pesi bango vraiment longonia mbote matondo mingi donc ça vraiment nazali un compatriote congolais tolanda aka ndenge mboka na biso ezo kende yango tumiko kabola mwanda mo makanisi oyo nazanango peut-être koko sunga
peut-être te kosunga parce que sur le bi peut-être tom se ko kosunga te ko kosunga te mboka et kosunga mboka ah voilà faut le babongo parce que lisu moko to balbani mulisapi moko et sukola raté donc faut mi saper sanga siko musapi ane za yo ngai et na batunyo surtout bazana mukili tout à fait voilà yango ezo sunga mboka na biso donc ezakaka moi sina mobali après nimboke ko écouter les na lulenge ezali en tout cas ba congolais ba yoki bazolanda biso ba koyoka biso lelo na boke binyo surtout pour tozana mitune belé kotuna yo lelo. Ok, je suis prêt. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts. Voilà pour et bandi pour toye balelo. Nini oyo et pour ça qui yo to banana no wana pour te comprendre. Nini et pour ça que lelo okota na bitumba pona ko sikola mboka na biso lelo mama Congo pour batu mususu baza ko s'intéresser te na mambo itali mboka na biso. Ba mona ngo ah mamba RDC to Rolanda ngote même pas sur la situation oyo mama Congo zo passer na ngo siko bato kipa ngote. Mais yo nini pour ça que la muika bobi ah ngapena mboka na ngafu malgré na poto mais mise zakuna et là on est ça qui bon. En fait maman Diamant Noir kana banda Rolanda vraiment mama mboka tendenge le kara situation ne le na mboka. C'était vers 2013 ou 2013-2014. Aza muninga mundo ndo sa na ye. Yimne mutu ai ibsanga ki papa yo landa politique le na mboka dinga politique problème oh kabila boma ba dinga oh kabila boma ba tu. Bon, kabatu ka nakipara mambo na te. Bon, na ko bando s'intéresser na landa na ibana mini pe le kavana mboka. C'est là où tindanga na mona pe ba combattant de ba sala marche na kutana na bango na nzela na mona ba to pe ba sala ba marche ba luka manini je me suis landi bango na kende na yeba na tuna na yango marche ngome to bunga ni nzela oh ko titina kata marche ba bunga ni nzela ngai bona ko ba bango allez na no landa pe ba YouTube ka ndenge bino ba sala mission ba sala mission do landa. Et c'est là où on a voyé que oh non bateau bazana problème moko bana problème moko boza kuna ah problème boza kuna le problème boza kuna et ala monte ezo senga na monte malunu baloba ezo senga faut ba la sabino c'est-à-dire wana zo bon mutu ayebi likambo so ngana yebi ke problème ça wana face à ni faut trouver une solution oui alors solution de bani punitive na minute de rolo bani bolobela combat j'ai évité balobela ani na combat na mona rappel elo ni babundela raté faut banani ba zo bundela so poser une question elo ba zo bundela wana ko yeba ke ba zo bundela si quel elo wana monta ko jouer la solution siko zela no tolandi no ntango lobi na bongo olobi ke banota na musika siko est-ce que famille yo moko bandekono tango monaka ba camarade bana classe botanga na bango bato batikala na Afrique est-ce que ba ebisaka ote bango batungisaka yo te passe ezalaka te ezarandeni si ba problème passe net na koloba passe mambuneti passe ya RDC passe ya RDC ça na ngote ke neti ngapa na ngai za mupaya te. D'accord. Et ça on peut parce que depuis tant nous a dit moi na mukina âge 2 ans ma maman besoin yibsa nga ano yibsa que no bino mo na passe oh mais oui donc non ma mulika RDC neti ngana ka mwana nga na mo za no ndi ngona faut le kila ndi ngona il faut les gagner ngwana les autres prophétie va pesa ne parce que ça ngona banzembo na bayemba banzembo pila mpasi ka tu mwele ka tu sei kasi banzembo bayemba bayibi yango soki tuna ba viona bayibi na ngoma ngamo no kanzete bayibi na watikela ba onke no mona pasiti muntu ya usale bikisa bino wano pesi biso bimiseli biso ke mutu moko ya robikisa biso donc mutango na yete toi y est déjà ça y a déjà maza wapi donc Félix je faut que non mais Félix ça n'a rien à m'rambona po biso to linga to yeba balanja jamano activité on bazolando bazoluka bayeba to tuna yo boelelo lelo pays na biso eza na instabilité totale lolenge oyo tozali komona yango penza to ebite eloko nini ozo mema instabilité wana malgré que pays na biso nous sommes riches en minerais. Oui mais parce que problème ezali que la question yo son ezali mama faut ebanguna ne bandeli oko bossa ne bandeli na yo te so bossa le bandeli na yo c'est que on doit avancer noter
donc nako doko banolo bana biso awa bana tomedi tipo quoi mais photo e bana no e bandeli na biso est-ce que biso ba Congo de be bandeli na biso la kisa biso yebisa biso kasi poto be bandeli na biso za kini kasi fuke luka ba mindele basala kani mindele ba luka ka yango dans yango moni basala ka ba créer te mais biso soza moyen ko ke ça ba recherche te mais quand même bino o yoza na mayele wana o yebi bi photo zonga ni bandeli faut expliquer biso kasi il faut to sala boy congolais sengela sala boy faut ba bazolanda wana faut ba like ça ça sous te que faut ba alors faut pesa ngoni ma téléphone pour like ça ba like ça ba on ba like so que maman j'ai mon ah ouais ça boy ba like so sinon oui bata wana ya ona zo to zolo bati ah to zolo bana so atato lobby nezo atato lobby to fingi to finga ni to bundi il faut toujours on a point wana ya bandeli donc ma question je pose na oui so tout ça un problème ya bandeli donc on nous sommes on lelo ba ni nous sommes affaire kuluna et si là on a travail ah en parlant des affaires kuluna to ti ko landa o izali makambo ya somo to mona ki biso surtout ndenge soldat wana ba présenter ki biso na télévision pa policier abikisa kindeko abeti bakuluna masasi mais to moni retour ezongi na ba image toujours ba image to moni yango tengezo leka wana ke ndeko bake ko panza ndaku na ye siko to rotuna mutuna est-ce que tango yotali makambango ndenge lekeli nana koza na tort na place wana ezali ndeko ndenga bimisa ke na télévision to ezali bato ba présenter ki ndeko nde basaki mabi. Le problème c'est parce que biso to bomba so secrétaire il ka surtout to bimisa toujours la solution biso to bimisa na télé to ma omona ngolo la spectacle ce qui ma bezo les cas bino bozo ko filmer bozo mona ngo normal comme normal on a condamné parce que kuluna même soda na yewana ba on bali baza citation bana problème citation baza ba congolais surtout mo mona ba image ndengo na to mona ngo biso c'est quelque part to ba to comme so ba tout image mon image ne baza exception image donc les autres poutine da biso to comment ko raisonner parce que l'image on les a traité biso te mutu to sali yango biso peut-être de diffuser voilà biso peut-être diffuser yango de ou ta partie ya satellite tant que on satellite nous doit perception image parce que bazo tinde la biso yango pour nani poto la mo ndela ba dans un monde imaginaire do tozana nous neti ya kokangama do kokangama so photo bima poto ba o mais pourquoi biso to tikali sima ba msu ba si ba avancer mais biso ka tikali sima il faut tout bima ya ngoma tindela biso ba image wana ba acception ba image wana te melika miti ya kuluna na ezaki soda oui mais ça c'est pas effet non pas effet parce que soda tant on sait l'effet wana toujours ba fait anzala ka sodo ba toujours la abiki si mutu mais ba l'accès na télévision ya ngoto tunaki nani azana faute est-ce que ça soda pon dimai comment c'est longi nana tinda ki nani siko na toujours tuna soso nana ke l'accès nana ke l'accès ndakuna mutalaki télévision mutalaki na télévision ezali to moni ba kondika ya RDC nde bazala mutana moyen na biote aza héros faut pesa e mbongo azo senga ba pesa e melilo ndaku na ye ba panzi nde to moni na video ezo leka wana ba panzi ndaku na ye mwasi na ye ta ndenge mwasi azo lela ba kosenga aide po ba kuna ba moni yo na télévision ba ko sa na bi est-ce que loko wana na RDC to pesika exemple mon comme exemple aniza ebili na RDC li camion surtout to zaka to ye na média même moi samba ba soni na ndaku ba na média même siko to landa nani. Bon, en fait, nous avons réperté. Nous avons perdu. Donc, on a place, se réconcilier. Que bon, tout va bon, une solution à bien, tout va que Alicabo l'équipe, pour n'importe quoi là pour trouver solution. Pour ça la masouté. Solution ça l'angoté. Ah. Mboke etambola mboke etambola na etambola na ngote donc batambola nozo donc tozana na ndokolo bake tona chemin te OK tona nzela te ke no nzela moto ke parce que badnyo basa eloko nous za la canaliser fait ça la canaliser OK biso ça canaliser te to zaka ndone bulu yeke ah muso azolanda muso azolanda pasteur bulu yeke yango tozomona ba blog wana et ça vous devez solution de continuer dans des ans ça la pire ah bah oui mais surtout mbala donc ça na ebandi on les ebandi surtout bana poto kona zo baki bana poto bana cibler bango
Ah oui, tout le monde va bomber des conditions à moi si. Parce que voilà, bah il y a bana poto tant que bobino bozo ya na moi quelque chose bon ça ani. Mais des conditions à moi tout le monde va bomber na RDC na zemi na yeba coutir na tongo va buter poto va coutir na tongo quand on va bomber na yeba ni tes raisons pourquoi va bomber mais loko yo bimi ces révélations. De bazo ciblé pas na poto. Mais on ciblé parce que bino bozo ya na nini comment on parce que muto so za na ngote. Puisque bozo bazo zanga puisque souffrance ya zo même nini et même ba haine que ba mon même mosa la ti pantalon bien ba osani ba côté lion vraiment ba congolais bazolanda biso tant toujours ba makambo eza mamba pasi mingi komona ba ndeko tant musuko kufa boye muninga bominde kwa même ta biso surtout lobi trop kufa na biso même ba politiciens bazosa mabe bobo sana teke lobi mutunyo sa oleka wa rotika libanga za te butaka reine 96 ans mais lelo atikile ka mokili ba diamant sa mutu na eno so tikali bongo siko yozuzo OK nango to ebite point d'interrogation boko mais biso na commentaire ba ndeko ba OK nango réalise pour partager vidéo biso ba ndeko balanda biso na bokebi mais c'est David retourna yo likambo oyo David aboma Goliath donc yo pour quoi il se ba Goliath na kata RDC lelo to ne sait jamais tout à fait ouais. Après David aboma Goliath na Bible mais biso retourna to zo mona Félix a comme il est dénoncer l'agression rwandaise aux ezali ko salima na kati ya mboka na biso même na tribune ya Nations Unies tout moni Félix Tshisekedi penza a uti koloba yango mais mutuna ezali pona yo nini ezosala ke tilelo Félix Tshisekedi akokate ko bouter dehors nos ennemis. Ah maman question wana déjà surtout que les hommes passent parce que les problèmes il faut y banano et bandeli nous sommes en mode de côté na katikati ah nous côté na katikati mais bazo pesa information information on est quelque part information les a traité ah si ba lambia bazo pesa bino. Voilà, donc ces questions-là, parce que ceux qui ont besoin de pas nangai. Ah, na woni maman Gisèle a un problème. Na ça ni na porter solution. Na porter ku na pese le bon. Maman Gisèle ni ni wa de le sungi na yango. Mais a dénoncer ngota a dénoncer dénonciation dans nos loba. Kasi nos ba dans loba. Est-ce que ba sur le Congolais c'est la maloba? Tout Congolais sur le action. Congolais sur le Congolais le Congolais sur le Congolais abandolia bien. Mais tant que vous avez cassé, là, on est il y a kokate ko benga. Oui, mais le problème, il y a le problème il y a Congo. Et ça, on a été na Kisasa. Et ça, wapi. Et ça, hier, on a Kisasa. Et ça, vraiment, faut pas faire nous expliquer. Faut pas la Kisasa yo que nous les Cambo, ça bon on te yo zo cancel là. Nengo zo monnaie là, ça bon on te. Faut pas la Kisasa yo non, ça bon on te. Faut pas la Kisasa, faut pas la Kisasa. On go été na télévision. Ah donc bah toi bengo na mupandi pour biso to ngato comprendre bah bengo na CC que ba ko laxi ah numéro de téléphone to tia na zo pesi ba ba télévision te que ba no laxi na télévision mais non on est ça ba ni nouvelle génération. Mais oui, nouvelle génération parce que la nouvelle génération c'est les questions ya ngwana zo ba nouvelle génération parce que biso tozali to yeba na biso ko fixer temps te pour biso de ça la recherche te na mokili biso de ça la recherche te baya kokuta biso bakuta bakoko na biso bavanda bango wana bakoko na biso basalela biso recherche batamboli na mokili bamoni ba découvrir mokili ndenge mokili ezali baye bavandi na bango wana et mindele baye ko sala recherche ba ko sala baye ko découvrir biso la différence ezali le problème ezali ke mindele bandako lukani faut yebana mindele bandako lukani yango biso to yebaka te bana ko lukana no bandeli eloko nyonso tout eza na place bandelaka eloko nyonso tout eza na place bandela yango banda ko luka et puis ba ko mona ngo alo biso biso to lukite to mona te non to bimate to bimala passe toi na moto na yo mais trop suka et que si vous donne lukate
bango balukaka so baluki yango bazobima na bango te. Faut l'accepter ba congolais pour ba congolais surtout ba oyeba te nde ba te to le kaboy bato musu ba Orlando na Aero bazali ndeko mo abenga inga lobi ah bango baza na Corée du Sud bango tant biso toza tozo ba biso to lito lala azo ba mama de mano biso to na 6h na ah nzamba sa muki ndenge bande comme so abenga biso bango baza na Australie bande ko Australie na pebi no mbote bande ko nyos na pesi mbote bolanda biso na mokili mobimba siko bazo landa yo ba yebite ba ko yamba ngote ko luko na Paris. Mais si il faut éviter bango kaka na canal ya Diamanoir TV to ba otalo na télévision ou bien numéro les gens ngwa ba obenga mais faut ba yoka déjà bano musu bazana ndako bazolinga ba kota pe na musala na kobundela mboka lobi mboka telema faut ko pesa bango quelques exemples ba comprendre. Maman le problème c'est kobundela mboka bien parce que tant zo bundela loko tozo bundela bon faut y banana loko ozo bundela faut y ba loko zo bundela loko ke bundana no de ba bundela mabele te. Comment ça va bundela mabele te maman ils sont mona bundela mabele. Oui. Non. Mais ma bien biso bon on va boto la biso. Non, na bunaga na kuna zo ya ça c'est ça non yano zo lobano ça ça na ba accessoire ba distribuer ba zo ba bimisa yo on réfléchit ça. C'est-à-dire parce que ma belle ma belle chose to kuta ma belle. Na ça na ma belle. Nzambe. Kasi nzamba ça le ba ke ma belle ça yo. Non. Ça na pour biso de vendre en France ma belle ba en France. C'est question ça on est erreur ça on a battu. Très important oui les Cambozolo bah oui les amotouya. Mais pour bande comme sonné si biso na Afrique na Est mboka na biso soki matata ezali pour bande comme sous balingi ba Rwanda to lo ba Burundi ba ngonyo so ba pays wana tous les 9 pays et kangama na biso bazolinga kaka mutu mtozo par na ye na RDC yango ba bundela ba Burundi bazo bunda kuna est-ce que ba baza na travail itangla nga comédie zine Rwanda zana ou Burundi comédie zine zana ya Rwanda zana izina ya kolta lo ba basali kasi moko mais bazo yiba est-ce que c'est ba Rwanda to za ba mindele ah wana lika musus do mindele ba tena na sima Rwanda ba jonga na Rwanda. Mais c'est quand on Félix a dénoncé Bango. Oui, mais bien sûr, on a dénoncé. Pour ça, la ligne. Pour changer. Changer le côté. Ils ont besoin. Congolais a besoin. Congolais a besoin. Les lois minutes. Congolais a besoin. Balova social. On a besoin social. Si on peut social, na yé dans Zoluka. Est-ce que vous avez la pouluna? Vous avez la pouluna de. Est-ce que vous avez la goïba de? Mais bato ba soda ba soki bunda na Burundi wana soki ba Burundi wana ba soki ba Rwanda wana bango ba zana on travail te so ba zana travail akoya ko bunda na ete pona na RDC ko bunda na Kagame te ayo bunda na pe mundele te ka yo ya zala ni wana te ka bundela est-ce que ça normal ngana za nga bundela ka est-ce que ça normal normal te il y a un autre qui so wana sana ngonde ba benga na face c'est des people donc faut la muka bazo ça la muka to comme to changer l'air il y a de la nouvelle génération to la suba makambo na to bosana na makambo to la nouvelle génération ndenge côté là ka il y a un problème dans un angle. Voilà, il y a un tout nous casse c'est sur ma nouvelle génération. Tout na boyi. Bino nouvelle génération, tant on va biso, dit comme nouvelle génération est sika. Faut m'appeler en basika. La RDC. Mais si quand on te retourne pas dans une nouvelle génération. Et pour toi, quelle est la bonne méthode ou solution à utiliser pour nous libérer aux alliés? Maman Congo RDC parce que nous tournons la nouvelle génération tous na baizine de transformation te na mabele na biso photo bando lobela sikoyo usine comment on fait pour la technologie ba créer technologie comment on fait pour créer technologie comment to kosomba mama eloko dozana ngo ya mutuya mutuya ngalo ba ya mutuya o ya mutuya nanu ya mutuya tozalaki na eloko te o esangisaka batu eloko nde mutu esangisaka batu bato basanganaka te ndenge tovandi boye na maloba te eloko nde mutu esangisaka ezalaka te lelo sikoyo ekomi na mabele na biso
mais loko ka wana mdesangisaka bato ali yango nde esali banzela parce que biso to na chemin de retour te landa bien to na chemin de retour te to ye na Europe tu ko accueillir ba connaissance mais to soko kende ko faire bénéficier ngote na mabele na biso fato zonga bato zo batanya bana ba compétence ba capacité ba vandi ah bazaka te pour ki comme président kuna te ba comme ba député te bazaka ba ko sala misala ko to sala ah mais moi ba que ça la on est zadé pourquoi se poser la question pourquoi ah on est comme si j'aime sous voilà ce que ba biloko ba développement ba ko la sabino ya on ba mambebele ba ko ba ngona ba chaîne boité pour deux ba na ba chaîne na lo ba ka likolo mais non ba la ça ba to kenon nzela yango fuboke ba bokende bo bata Diamano TV ba okoma po ba za show déjà bazokoma bébé ah mais ata yo mo mais c'est David faut bisape biso bon ce qu'on kamanga ba robenga yo ba robenga na bango boyo yo kakuna mais faut ba mona déjà tande bazokoma ba ba saka na te komaka nazo ba mama ya vana na ko loba to so loba le to bundi na diaspora ba to bundi na diaspora ba bundi ba mpesa ba tudo bazali ba pesa kore am pona mama mboko ba msu ba kufa ba msu ba lala nzala ba msu dongo zo mwatili lala raté ouais ala la raté donc avant ni butu mo bibata la soki nini ko lekana soko talite eloko leki na mboka te a ozala bien te et comme ma traumatisme na mitu ya bato sinon na bela traumatisme na makambo wana ah na bela traumatisme pona ko tala ka makambo na ti après na ko yeba no ezana j'ai mon kemel l'autre bon yeba kala mi te bon yeba tana ne ko kite tous c'est la source mboka déjà comme na matata boye biso mboka za mobulu pepe congolais ba la Diamano TV et c'est bon mon ndé mboka za mobulu mais toyoki bazo isa biso tous c'est la source boye bisanga na mboka ma tous la campo cause ya élection zoya to moni ba batunyos ba tambola ba propagande bandi to moni ba caméra bazo tambola ba Félix maramlo se zotambola to moni même moi ça Kabila zo partager biloko Olivier Mbazo tambola donc muto salingi akoma président ba docteur Mukwege to moni tout le monde ba Martin Fayulu muto so tazo zela 2023 pour l'élection yozo ba biso to zela oui mais pour l'élection pour l'élection changer jani nambo changer na welo de ba so ke neti lelo Kabila ibsa biso ke non azangi 15 personnes ouais au travail na so na ba 15 personnes ba Martin Fayulu bangono so bazana bango wana oui bon pourquoi balakisaka nous yete Kabila balakisaka Kabila te pour balongwana bango so balongona mboka nanu na crise osana ngo après bavandi bakoyoka na ndenge ayesaka na poto que tout des rôles ceux qui ont un président comme président mais ceux qui sont bazokende kosala biso biloko wana omonde ke zanonga bavandi yano bavandi parce que so mboka zo kwa solinelo kuna yolo ojo bunangana isa suna maboka bavandi bunagana minembwe ekeke localité c'est comme yo zo kende ko élection est-ce que ça a sens c'est un sens c'est pas c'est un sens ata uzo c'est un sens de ba kuluna epai pourquoi aussi ça a un problème est-ce que baza ba binemi bango nyoso ndu baza wana ba binemi de est-ce Martin baza ba binemi te ke baza ba binemi ke ba lelo o Martin bazo wela nini pouvoir so on tout na pouvoir on zani ba oyeba na bango te oh asi ba oyeba te kasi ba oyeba na moto lo bazo wela ba lo ba so wela foto wela logo to so monate mais pouvoir tu vas beaucoup dis-moi pouvoir wana alina za konzi na konza likola batu na za likolo et quand ozolo bagazi bat ba konza bango te bat wa laksara bango ngana yebite yo ke konza ngana yibina ngado konza ngande so laksara ngati bunagana tant le bibande ko tiba jamais belé na kati émission so koti surtout balanda Diamano activité bozana nde bolanda biso de partout mbote na bino na bande ko ba koti siko na ba kotaki déjà bunagana lelo tant tozolo belango minembwe na keke localité lelo est toujours na maboko ya ba Rwandais yo siko tango zomona makambo nyonso tu wana ozolo ba nini surtout pour na gouvernement na biso
Oui, mais maman, il y a un gouvernement congolais. Le problème est que biso nde to contracir le gouvernement. Tu comptes na biloko wana bato to compta kuna. OK, solution za la kuna te. Solution za kuna te to vanda ta bako zwata gouvernement mindele ba chango kuna et ko changer na ngolo côté. Et ko changer na ngolo côté. Solution za kuna te. Do za bato ba douter. Un faute na bango douter. Donc on a condamné on a finga ya ta fingi ya faute na des akande moko to mona ki na ndangu baba nani kabila batu finga ba ministre batu utaki poto ba welela bakenda una ti kuna na mboka lelo o batu ba uti poto Félix za diaspora avant na poto ibi ma ebele na ezala na poto est-ce que ça lui est moko jamais ça lui est moko de do faut ba ke pour ba ke solution za kuna de solution za gouvernement na bisoté peuple congolais olanda na boki binyo surtout ozo kaninge ozali ko ebisa biso za mambetali RDC mama Congo poto tuna message na openda ya motu ya lelo ba congolais tomba zolando kasi biso to tuna po situation na mboka tozomona koto mobulu ba musicien koto bazotia ba mabaya na poto tozo ba teme likambo to kotuna yo ndenge nini ozomona lelo komba ozomonela komba na diaspora et bah initiative nini au coquille les locaux proposés concernant ces combats. Bon, pour la diaspora. Combat la diaspora si vraiment na rolo basi, besoin victoire. Pas gagner une victoire. Pas gagner victoire. Le problème il na lo ba na ngo besoin na ngo victoire. Et loko ba ndako luka besoin yango. Mais le problème est ali parce que ba ngo tabando bunda ba eba ke loko ba so bundela te. Et ça éveille on est vers fin il y a cycle, il y a génération. Les génération de sila qui bano sila. Avant génération on est sila. Mon limo mon centre de Kitaka. Yende muda installer nouveau centre na mokili. Yeda ça la connecter monde extérieur na monde physique. Spirituel. Na monde physique. OK. Au monde. Donc, s'il y a déjà mon livre au centre, ça qui t'a déjà, il y a un moment qui combat ça, et ça la précise bout et qui t'a. Combien ça qui t'a fait? Non, parce que soit les gens ont des gars, moi, mais les gens qui ont des gars qui m'ont combattu, ils ont na lire, et ça souvent. Oui, mais ça c'est une question Zali Kabila Kenda. Il y a un temps au Bunda. Il y a des obunda, tant bobundi. Bobundi va devoir boire, il va devoir bunda. Mais bah nous bunda la nini. Mboka, ma belle. Yo le binini, yo ebi mama mboka leo pona nani. Grâce à la nani. Ma belle, tant nous bunda la babé. Yo le binini, yo ebi combat grâce à ba combattant. Oui, mais combattant. Parce que nazo yeba nando landa, so nako landa eloko nini vraiment ba. Ba bundela. Ba bundela ka. Lelo comprendre. Non, bango ba ça ba yebi eloko ba bundela ka te. Pourquoi? Baibelo va bundela. Oui, mais si vous avez le bundela, maman, j'ai un sourire le bundela. Si vous avez le bundela, directement, vous avez une solution. Vous avez une solution. Si vous avez pendant 5 ans ou 10 ans, que vous avez bundela, non. Vous avez une solution. Vous avez un problème. Il faut ça. Il faut il y a tout de suite. Non, mais vous avez tout de suite. Vous avez nazobundela soit kolona so mabelo na so ebotite lelo obi ke lobi na ebotite lobi osani okuluka moi solution oyeba ke non nini fona sala po mabelo na bota ou bien donc bango problème on eza ni problème ba congolais poza ba koton to ba combat to ba congolais ne so ali changement na RDC. Oui mais changement oui mais changement changement sur quoi? Mais Félix a été mon quoi diaspora. Mais le loya qui a azubo kondi a changé ton sous comportement. Si quoi ba obati kalibazo bunde a pe pour mboka congolais alia. Parce que est-ce que pas suffisant na congolais lo. Le RDC ba congolais bazolela. Nzaleza makasi. Ngaba to tindela nga vidéo mo to lo belango na bande ko nyonso tout que bana misatu ba botami mama kufume bana bloka oliati. Oui mais c'est normal. Donc pas c'est l'équipe gratuité enseignement ils ont simbaté. Ils ont
bon ndenge ba congolais ba le bisa lokuta ezali ka pona primaire lelo ezate sikoto ngo bazo bunda mais bazo bunda pona biloko ano c'est oui mais qu'est-ce que ba bunda na bazo bundela ngo nini question ezali bazo bundela ngo wa bazo bundela nini c'est question ezali question faut ba bundela wana bazo loba balobaka wana bazo loba ya wana bazo loba qu'on dénoncer, mais c'est ce que Félix vient de faire aujourd'hui. D'accord, mais tu dénoncer. Tu dénoncer, tu dénoncer, tu dénoncer. Tu dénoncer, on a bien de caler, tu dénoncer. Les problèmes, net problème de Baloba, soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Bon, ça n'a pas camboana. Donc on a goûté quand la salle a marathé na Congo. Comment ça? Oui, mais parce que bateau na ça unité. Donc quand ça rende yo cancelaté. Yo quand ça reliaté. Mais il y a avant bimana tonga zo kansana nous na koliani na pourquoi déjà zo bomaye déjà ils ont handicapé déjà moralement OK yo ko bimana ngo zo bimino kena yo ko kena yo oyebi kuna azo sandwich so sandwich olé ko kalikila gutu to kolia mais il y a kalikila ngo tous les jours do avant la monengo to lo barana mamana ba ilo rolé zate imaginez aso kalikila bo raisonner développement quand soit so raisonner le waoulia yo yebisa mutana ke bunda bitum atelema ke bunda bango ni politique kabola bango ba église kabola bango et ba église noire kabola bango donc bango tous les nino ils ont confondu c'est quoi yo za côté ni parce que côté là ni surtout yo za c'est quoi to tia wap na église aux athées na église des noirs aux athées na combat aux athées na politique aux athées c'est quoi aux wapi ngaza net totala bakona musika ozota mama mboka na musika mais c'est quoi yo on a il fallait qu'on proposer les biso oyo monike place ya malamu poto bima to libérer mboka on zo ba magicien ezalo ko ta balobina te on a ka de zo lobaka na télévision ka de to lobaka kia usala te et comme il faut ba la kisabino na zo loba ba la kisio ke no magicien awate moni nzela oyo ekendaka ti kasangulu soki okende nzela kasangulu omona mutu moko azala wana mutu wana akopesa yo msu nguba solution yango wana ntango okende kuna omoni mpe yango wana balakisaka mutu d'accord pesa biso message na yo oyo motu yo memaki biso na mokolo na lelo bakongwe bazolanda mpona nouvelle génération ezalaki d'accord message na ngai eyaki mpona lelo ezalaki parce que biso toyeba tozana ebandeli eloko ezoboma biso ebandeli place obandela mona eloko nyonso place bobandela po nde totournaka il faut ozala na place oyo ozoya kobandela oyo na kongo eza te yango ozomona désordre wana osalama il faut trouver nanu place il faut trouver place wana nanu babandelaka je te montre place au bandela après place on a des stabiliser makamuni surtout bino so beaucoup na niveau moko au moment où que tu trouver na noter et ko simba te même bozu ya ta so ne mundele ko jena ko simba te na yo desi oza ka neza zolanda et dans zolanda très bien donc et ko simba te na so ba même bo sali ba trouble bo sali nyo surtout bo so ngaka na point wana ibandeli wana yango ndo skolelo ni ale siko ba mindele ndelo za bona nouvelle génération parce que problème nouvelle génération ndelo ba nouvelle génération ezali ke biso to salaka ba recherche to yebite ndenge nini e pasaka ke to komi na cycle mususu to yebi yango te liboso nini bandako ya ba étoile monono kita mais lelo ba étoile kita ka soute zona lelo étoile kita ka soute mais ba mindele ba ça au courant ba ça déjà en avance ba yebi déjà que non c'est to changer qui déjà cycle mais biso na to yebite maman faut to yebite to zaka toujours bon faut to ba lukasiko vraiment les Congolais bazolanda yo ki nouvelle génération donc nous la génération sika boye donc makambo ya sika na mboka tango lobi na biso de pesa bango numéro de téléphone au sande nipo ba benga yo bango moko po ebisa bango makambango to ezandeli parce que biso to tuni yo mais ozo ba biso fo ebisa soka ndambu c'est quoi ba osande ni bato bazana biso ko yebango makambango bon mambo neza boye Gisèle eza sou makambo ya kolobaka na ba média parce que bani batwana bazoyoka OK ozomona eza biloko msusu ba
exposer en côté na média expliquer en tout so bon parce que ça ba question sous de poser ba question c'est normal les médias et ça pour première fois boye ba nanu de même balasima boye ba bien balasima so bon ba yeba ba boye ba bien l'action non ba comprendre parce que l'on nous ba to so loba pour to loba yango et l'on ça la biso mabe parce que to lobaka et l'autre mon côté to so lobela et l'autre côté to so loba nani to lobela politique to lobela sur le côté et ça non le côté politique c'est le côté et ça non le côté ah ben oui yango na moni to yango to so kokate to ta so lobaka kaza ni to lobia na failo ke ndaki boye même qui ça na lilo oui mais kasi loba se transforma ka mama kasi pourtant nzamba lobi que le soleil soit et le soleil fuit siko mais yango na mukile ça na loba so après mutuna nda sala manga liboso foi ba na mukile na la PC exemple mon ko va comprendre va pas la biso na corriger OK non mutuna nda to ko corriger ngate po yangeza ki bien loba ki yo bakisi parce que ko corriger ngate excusez-moi po nzamba loba ki yango mukile za la mukile za la lelo to koma to tambola mutuna nda sala manga na mukile biloko na misala manga na mukile makambo mama mboka mabaya DC ils a rappelé matata parce que tant aux élèves biso toyeba likambu toyeba sike bandaki makambo bandaki biso to kutiango to kotika ngo za toujours bongo te tozolinga lelo changement ekota pona bana yango ba créer fin génération table of 4e génération table of fin ya génération 4e on se connaît ce que le ba yebi fin génération ba yimne ça la mena ba évident si on devient no bando ko se déterminer on bando se positionner oui bon se positionner il faut aussi pas se positionner mais c'est pas la singate il faut la kisa oui mais il faut pas la kisa il faut pas la kisa non et si le la bah oui c'est pas la kisa d'aller oui bien moi yebit so ba la kisa oui ba de maman je mais on a no bunda na pona koma oui mais ce qu'on va l'action voilà il y a un lingo l'action il faut pas l'action non kuna te place on kenda kuna te non bozo kende bozo l'exa nena biso que ça parce que problème ezali que étape pour la deux chemin na peso exemple ton exemple métro tant kenda azonga kaza métro tant ki akeneti alongo port de Clignancourt aketi na so port de Lien après azongi susuti retour ce que biso retour wana so ngaka biso ça nango te d'accord tu comprendre donc na Congo tu zanga eloko moko voilà le loko na moment loko ne continue nous te jamais to kotika la ko avancer mais c'est quoi pour eloko ngo ekota esengeli na biso ko sala ni ça nango de na mabele mais ça nango na jona ils allaient à kuna RDC oui. Merci na yo ba congolais surtout bazoyo kana matoi da bango esika bazolanda biso merci na bande konyo surtout tomoni o bazali ko bela na tango o bazolanda biso en tout cas bozwa ba guérison na moto na nzambe te mena diamano passer la nzambe no sala mama mboka bike siko zolanda biso na ba hôpital bino bozolanda biso en tout cas ezali eloko moya malamu tolinga toyeba toujours tolobi na kati ya Diamano TV tolinga mutu apesa biso oyaye lelo tozomona muno sazo porter pied azo apporter pierre na ye na makambo etali RDC mutu na mutu alobi yo mema ya yo ngapela mema yanga tomoni pe ba musicien congolais tozomona mama tata oyo ezaka na diaspora to retourne pas na yo tango zotala ba matata ya entre ba musicien na ba diaspora ezoleka yango pesa ka moko ya likambo lobi tozo utane bandelité oui mais pour moi ndé zo bike ya no bike ndé na zo expliquer parce que loko nyo tango ale loko tango bozaka na bandeli wana e bandeli wana yango ndezo ko orienter mais musique ezana bandélité musique bandade ya kala non mais bozaka kasi woza peuple na kati ya mboka kuna parce que zo exercer musique pona ba duna fu bandima ba peuple na yo les lots sont venus ba confiti les autres musique ti sigo na âge les autres musique parce que pour se retrouver mais ça se retrouver tout va pas non album nous ça sala na confia ko beta sur musique te ba ouais sala ma œuvre mon pas sala a ko beta musique te patron
na ba œuvre ça mo ça pas beta combien d'albums na mboka na biso asa icône na peut-être asa toyoki kuta zolinga tia su libaya zolinga beta soki toyoki ka zo beta so arena so baga pour na ko faire réveiller un peu diaspora ko bouger la diaspora bilom so ça là peut-être ba toyebi te utaka panani fulunga boye banan o yo bu mano landa nanu mambo est-ce que utaka na mutuna ye to utaka quelque part Yesu aza mutatinda kai. Peut-être. Oui, ah, le bien Félix. C'est quoi na ba Félix c'est pas la batinda. Oui, mais kasi nyo surtout ensemble nyo surtout ezali parce que mundele si a baye biso. Na ndenge ni. Na baye biso parce que tout le temps ya ka ko sala intervention. À chaque fois on sala ka intervention. Est-ce que c'est normal ba ko sala local intervention? Yo pour ça il met. Pour ça mutu lokola ye. Comment vous raisonnez de l'Ogola que nous avons ils ont de raisonner nous raisonner ah non il faut de ça il faut ça bango ba sala bongo mais bango à chaque fois so bongo que bango ba yeka en bazo ça l'intervention à chaque bazo ça intervention si ba baye pe ko na ko finga na ko loba ne to loba et pour dans makambo ça na ko pana bino ah baminde babaye biso to tuna yo oui babaye mono me batongo ndenge ba comprendre akate mais oui mais je dois comprendre jusqu'au tu comprendre mon ah oui ba na raison si ko photo biso mo to na laksa bango c'est non bongo te kulanda ka yete bato ba olanda yo lelo bazolanda tant mususu ba politicien bato bazosala bazolanda ba musicien bato bazolanda ba église bato bazolanda o bazotalo na Diamant Noir TV okoyesa bango loko ni bakosala lelo pona mboka mama so kene keso ezaka boya so kene ezaka kuta na mutu wana keso bazanga kotuna koyeba ke eza nini ya salaka eza eloko nini so pasteur bateyaka ba mise ba yembaka ba politicien ba eza nini otune kote yango eza nini keso tune eza nini so ko kote oui mais eza nini kote eza musala o eza musala eza nini kazi yango so bango bazanga ka mais oui so ka bando yeba mbala mo mama devanda ah mundela fa akende fa tuna na no yeba fa yeba na ko za nanu mundela o memela lo yete fa tuna yo fa tuna oui ka yango so zanga bango tio mona so landa fa ilo tuna fo tuna ngaso ne mbonga la dame de so tuna so la ko beto ba question a ko répondre te na bindo sur le bar sur musala raté ah on a failli lutter là là mutu te nani Félix là ba douter na mutu te sikoza na za ba tuanga na mona peuple congolais nani ba tuanga na mona na vie na mona ba ah ba koko donc non ba to ça vivant banani ni ba le na mona ki la fois dernière tu la moni bango bon d'accord na bon peut-être ba Hollande bon ba koyeba banani wana oh aiza secret ah Diamant Noir sungi na likana ba banani ngwana batu mibale bato ba sa politique pesa biso tamo bendis ba sa politique siko te ba sa politique te ah bazana ndako ba wana bandako Kofi la Kofi va ta mo pesa ngani na tuni kakati to pesa ngani to tuni ka biso nga totanga kuma mo pa buyi mtatsa batu ba tsa batu shosho a Yesu so nga beta suzo arena oui mais ça no mandeka mabete eza no ndeka mabete azo sala bilongo mo po eza no ka pona nyo surtout les questions ali ya kona bika azo sala biso pour te faire réfléchir biso azo tikela biso mémoire parce que mémoire faut ça là ka faut raisonner ka ok biso zo na mémoire mukuzine na biso ke mémoire eza mukuse ba tato ba 60 mémoire c'est fatigué de ça sous la besoin na bangote boke pe mananu otikila nanu ba mususu wa ça na politique to ba kalamiti ba okima na bango nyo surtout yudi ngasko bata ya côté ma mona ba kolona ngo bazana ngo déjà bo ba okende kusala musala bazati oui ba jeune bazo bima ndingo le nouvelle génération bozo bima pona rosala pona mboka eza mabete bon l'axi bango ba na vitesse mususu pourquoi pas ba jeune ba qui travaille pona mboka te otala ba to landa ka failo banda ko loba ça fait combien de temps ah voilà faut tuna ba landa biso ngana éviter tuna bango so combien de temps landa no banda so imanzi mutu landa ka panda so ki fait un temps to ki landa ka oh
c'est bayibaki c'est bango bayibaki élection ozani que tourner sur le monde tourner élection ozani mais sali yo sali au sali 10 ans ou déjà sali 15 ans avec na eloko wana ce que ça évolué il faut changer là. Comment je gagne les locaux pendant 15 ans? Pour l'élection. Pour l'élection, il faut les bannir. Il faut que nous gardons nous. Ça n'a nous ni. T'es là, on a net failli. Tu peux cet exemple parce que bah yibaki l'élection n'enga nous. Non non yibaki. Bah yibaki ni. So mon am doit yibaka logo. Bah yibaka mutu malobade. On a zo loba. Yango tuna kasi yango tu so mon tuni élection za nini bah yibaki. Eza nini? Eza logo. Tournier ce que ça est logo bino c'est bizarre je tournier ce que le bino oh mais oui au tournier ça est logo parce que mama yeso mona ke ba te ba bunda ki ba mi bale mais kasi yeba ba yiba ni yeba edenga te ngaro tu non te ngana le bino edenga ba yiba ni na za mutuna te na tuni ote mama merci ngapi na zu question na yo parce que na tuni batala la Diamano TV ba yiba ni bango ba comme biso la ya ba commentaire so que na magasin oui bien lamba ba même on a justice oui justice sambisi yo siko ye ayiba ni pour ba sambi ayibi ki bo kontina ye ndenge ça nini ki bo konjango ah vraiment ba comme so si émission pour bokota ka betezo comme mebele na suka émission otanga c'est failli la ayiba nini voilà bato la mukamba wa yebisa biso utuni bango bato boyiba vraiment merci na yo ba utuna bongo biso siko ba congolais balandio na boke binos ba yo ki message na yo ya mokona lelo oyo yela ki bango tuni bango ba question mais ceux qui te lobi na ba mituna o biso to tuni po lelo to moni marambo eleki na RDC moi ebele ba social ya peuple congolais toujours ba toujours eza ya kokita na si eza même pas eza par terre congolais zo le lanzali l'équipe opito eza te maramé zo tambola ndezo tambolana to moni conseil à Félix Tshisekedi oyo Vidi Chimanga to landi makamna ndenge l'équipe potali yango za congolais eloko nini retenir wana mama ndela zo bagana zo moni nyo surtout wana parce que pour toza na eloko ezali te ke zo ko définir biso parce que ce que l'on a défini. C'est bon, on va travailler pour l'amboka. Oui, non, question ça. On va travailler pour l'amboka. Moi, na posa na zo beta en okara. Depuis on a côté na question na zo ngana côté na question parce que non, mais parce que il y a on a bagiso ma blog na ba on a télévision té. Ah. Mais toi on a la question. Oui, mais on a la question quand on a la xibino na. Les oyo ba nini wana nyoso ba ko la xibino. Na l'action mo eloko eza bongote eloko eza boyete mo ndika lo baka wana na ko lo bananga ngona ko l'action bino na l'action bino me ko arranger na combien de personnes ba ko zong ba ko yeba ba ngo belete ba ko yeba ni na ba congolais na Congo population aza pauvre déjà ko lia a azana ngote donc aza difficulté même ko tala ba internet. Mais bazota l'information ils ont comment oui l'information comment mais c'est le problème mais bango information que bateau baza quand même baza na besoin parce que bateau bazota la mingi nouvelle génération oui bateau Android que bon même basa ba action oui mais ce que action ça la gars on bateau ça l'action pour hasard na téléguidé té baso la ça il faut leader morazala non ils ont pas leader souté leader wana makambo ya ba occidentaux ba même makambo wana siko ezama mani congolais yemoko télé non déjà ndena ibsakio donc basangana na iloko mdesangisa bato OK donc basangana na malobate ndio tozoloba po tozoloba tokoba bengisi bato ba ya bato bazoloba bazo tozolobi tokoba ndako loba na biso kande tozoba na msaki soulèvement populaire tosali soulèvement populaire lelo so tosali soulèvement ne jour dans notre papa ngwana non faut soulèvement oh kamien oh papa ngwana asa soulèvement ngwana na tunya mutango na tunya ezana nini na tunya mutango soulèvement populaire ngazani mutango ibisanga oh faut benga na batunyo so bazanga oh yamda chaba ngona c'était simbati solution faisate siko solution za nini kasi faut nanu ko installer nanu nini wana biso so installer na eloko na biso kuna na mamboka na biso yango ndeko sisa makambo surtout
batikela biso moni ba mindele batika même ba mindele ka oyo hein ta ba sala batika otikela biso ndenge mboko ngo ko tambolela ko kansete nde bavandi ni bavandi ngo nyete ba yibi na bango ndenge makambo ko lekela batikela biso kuilungo zona kena na kati yo na mukuse po yeba mamunyo streetikala na kuilungo batikela biso kuilungo po ngo yeba ka vérité batikela biso kuilungo donc ndeza biso ko nde foto somba ko kuilungo mude ko démarrer biso et silisi biso ba makambo surtout ba problème avec sécurité surtout kuilungo kuilungo pesa ça la sucre voilà c'est les usines bâties la industrie on a pe fongo loka préfini pour ba diama no bande ko no ba yeba baza yango batike la biso mususu bakenda na mususu ba memango awati vraiment ba kongo ba landio na boke binyo surtout ba comprendre nini oyo bisi bango na pourquoi lion to baki pona rochiter ko bisa ba congolais nini ko tikela bango oyo linga ko pesa bango biso tunité oyo bisa bango bazola ndo malobeza ipana bon nenga lobaka mingi na ba congolais que beaucoup mako sala beaucoup na culture ya ko sala recherche de mboka na biso makamnyo surtout eza nango na mboka na biso eza libanda te eza kana ta mboka na biso quitte à nous maintenant de découvrir sikoyo place makabango et bombama surtout découvrir na biso et vous allons facile pour tout développer maman ngana loba eloko mo ya suka ngana loba toza eloko obi eloko ya mutuya oyo batikela biso yango oyo zomona ya batikela biso toza ba minéraux nous avons besoin nango te ya mutuya eloko mutuya oyo toza nango yango kaka oyo ko bimisa biso ezana wana boko na biso donc ya mona mindele bazo tambola mitu bazo bela mitu po eloko on eza akapa na biso ezani faut que Luka c'est ça mon numéro de téléphone sur Liba Benga. Ok, Luka maman. Ça va lui voyer ba que vous moi ba minéré wana za ngona. Na tina mo déjà le pamba. Na RDC toi na ba bomengo belé so yo le bisa. Biso douter ben bomengo zo kalikila. So mona biso kalikila bomengo to kalikila bomengo wana de. Pesa bande ko numéro de téléphone na bana. Téléphone te voilà bangi na eva kambani beaucoup makala ba commentaire na ceux qui sont ali beaucoup ba commentaire ba sima yumo otanga tango c'est émission pour na ba ko mebeli mais so c'est émission vendu mo c'est ko tanga ba question la bango en tout cas ba la demande TV na ser commentaire ba sima trop ça téléphone et ça la ofunga ma pobo tout naie au biso de tuni a biso biso te mais alobi quand même déjà ébélé mais pour na rochiter na la question mon na tuna yo pour pesa bande ko conseil parce que yo le binyo c'est ba secret on est secrété lelo to comme la likambo ya bande ko bomaka baninga on ezali penza likambo eza makasi to moni ndeko ba bomiye na RDC pour na babi pour na 1000 francs pour na 1000 francs voilà ndeko Patrick akufi atiki mukili pour na 1000 francs ndenge tozo information bongo babomie na muninga mususu mettre pena la njeti na kata ya toilette na kata boîte tu abomi muninga kufi atiki vi siko système wana pe koti mingi na Congo na biso ndire ko bomane komi to komi na facilité nde babomi nde kwa mwasi babomi nde kwa mobile et puis ana poto kutu kolobate okolo banini bande konyo surtout o bazotalo na o bazama kanisa mabena tango to sola na ba o déjà basalaki oui maman lelo ata do lelo na minicho to na conseil mo ta opesa bande ko na biso le problème ezali ka na ko lo banetse ban conseil ka na ko pesa bande ko ya diaspora avina so ba gijera ba ba bele tout na yebi et loko na ko pesa conseil na bango lelo beaucoup mon côté à ce qu'on ba institution pour te bande ya ko somba ici na kulongo parce que dans 2 ans et ce ko kisa 100 ans na mabele na biso to komi na droit ya ko somba parce que biso to ça na elo côté ya biso moko to ça na ngote au moment où il est là, mon côté, beaucoup jamais s'en sortir. Donc même le but toujours bon mana. Le groupe ça conseille parce que bon mana. Tu n'as pas tout mon pas à monter maman. Maman Isaac parce que ce sont mon dog bon mana, mon pas na tina rat. Même soit l'été ou bien c'est ba compte rendu, ba bilogo. Bon faut bon makaka. Maman, moni tu sais mutuba mon amindele loko ba sala makasi. Ba bandi ko dike mwana na libumu. OK. Zomona à partir libumu bazo suba moni ke mwana azana nini basani soit ba longolize miwana. Donc il logo mndela ko combattre pour mutu tanga zo bota mana mokili as un esprit ya violence.
alors que biso zona contrôle nangote parce que l'esprit de violence on les a passé ça sous nambala esima likambo te voilà lo wana ba expliquer bino wana eza ba secret bon eza ba secret mabele yango ezaki mot de la fin secret mabele secret mabele pepe congolais merci na bande konyo so bolandi biso e badeliti na suka émission tokuta na bino nambala esima wana na sima caméra zaki na Edino Image à très bientôt.